Mbote balingami. Vraiment, esengo ezali susu na biso ya kozala liboso na bino. Nzambe apambola bino na lolenge bozwi deja momesano ya kolandaka ba émission na biso na CCTV Koinonia. Alors, bosengeli vraiment ko encourager bandeko mususu na ko s'abonner. Yope oyo za kolanda biso nano s'abonner te, je vous en prie molingami, oza ko soutenir biso na ko s'abonaka, oza ko soutenir na ko laikaka ba émission, eza vraiment très très bien. Alors, na émission eutaki koleka tomeka kempe ko partager na évangile en kolo Yesu et na yebisaki bino que toko meka ko partager na émission ya lelo pona nini esengeli vraiment tokoka ko sambela na molimo. Pourquoi évangile ya nkolo Yesu eza lo sambo ya molimo? Nakanisi na expliquaki déjà biso lo sambo ya nzoto naza ko sambela nzambe kolandana na ndenge nazomonela. Oh non, mikolo penza moyete namoni na sala jeûne et prière. Oh mikolo penza moyete namoni na matama ngengenge nanu. Naomona penza makambo zo simba te. Wana eza lo sambo ya nzoto. Soki okei na retraite, osali jeûne, osali prière, na ba requête ya mudele wana ndenge zo mondela, ndenge zo comprendre. Eza nango évangile ya Satana molingami nde ozotia na misala. Kosambela nzambe eza na molimo. Ça veut dire nzambe asosolisinga na matamangengenge pona likambo songolo. Nzambe alobelinga na matamangengenge pona likambo songolo. Maintenant, tolingi mpe komona pourquoi Biblia eza kosenga biso lo sambo ya molimo. Pourquoi? Tozali kozwa notice na biso oyo ezali Biblia na Romains chapitre 8 tokobanda na verset 5 tokosuka na verset 8. Biblia elobi nini? Biblia elobi na biso boye: ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8 et ceux qui sont dans Koloba, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Balingami, nakamisi toyoki ndenge nini maloba na nzambe eza koyeba na koloba na biso. Biblia elobi moto oyo azali kovivre kolandana na baposa na ye, kolandana na ndenge azomonela, kolandana na ndenge azoyokela. Moto oyo aza kosambela nzambe kolandana na ndenge basentima na eza kotinda, ndenge baraisonnement na ye eza kotinda, ndenge miso na eza kotinda, ndenge matoi na eza kotinda, ndenge makanisi na eza kotinda. Biblia elobi muntu oyo azali kovivre lolenge wana akangamaka mpe alingaka mpe kaka biloko ya nzoto. Biloko ya nzoto eza nini? Kaka biloko ya mokili oyo, kobala ye, ba voyage ye, soki ba affaire ye, soki kobota ye. Biblia elobi bato oyo baza kosambela nzambe na bomoto na bango, ndenge bazomonela, ndenge baza ko comprendre. Bato wana Biblia elobi na biso bazali kokangama kata na makambo pe kaka ya bomoto, na makambo pe kaka ya mokili, nde bazokangama na yango.
et s'affectionnent aux choses de la chair. Ça veut dire, baza vraiment mbamba, nga kaka libala, nga kaka mbulo yo kobota, nga kaka mbulo yo voyage. Pourquoi? Parce que le sambo na bango eza na lolenge ya bomoto. Biblia elobi na biso lisusu nini? Biblia elobi ye oyo aza ko vivre kolanda na bosenga ya nzoto, mutu wana aza munguna na Nzambe. Aza munguna na Nzambe. Pona nini aza munguna na Nzambe? Biblia elobi mutu oyo aza ko vivre kolandana na bosenga na ye ya nzoto atosaka mongongo na Nzambe te, atosaka liloba na Nzambe te. E Bible ezali kutu koloba aza pe na makoki ya kotosa yango te. Tala tina molingami, évangile ya nkolo Yesu eza kosenga na yo nanga tondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi tokoka kovivre na molimo, parce que kovivre na nzoto oza munguna na Nzambe. Kovivre na nzoto okotikala kosepelisa Nzambe ata moke te. Yango wana Biblia eza kosenga yo nanga to vivre na molimo. Mutu oyo azali kovivre na molimo aza mutu oyo aza kosala makambo molimo aza koloba na ye. Nde likambo tozali koloba révélation. Parce que molimo akolobela yo kaka na niveau ya esprit, akolobela yo na niveau ya âme te, akolobela yo na niveau ya âme te, akolobela yo na niveau ya esprit. Balingami, Biblia elobi soki tozali kovivre na nzoto eza liwa. Kovivre na nzoto eza liwa. Ça veut dire quoi? Soki nga naza kosambela na ndenge nazomonela, na ndenge nazoyebela, na ndenge nazokanisela, nayeba kaka kino naza mosika na Nzambe. Parce que liwa eza kokabwana na Nzambe, nde liwa. Bomoi eza kokangama na Nzambe, nde bomoi. Ye oyo aza na bomoi aza oyo akangami na Nzambe, aza oyo aza na Nzambe longo. 1 Jean 5, 11 à 13, eza koloba na biso nini? Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 13 elobi, je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, balingami bomoi eza kozale longo na Nzambe. Biblia elobi, l'affection de la chair, c'est la mort. Donc, tango nyonso oza komema bomoi na yo ndenge ozomonela, ndenge ozokanisela, oza musika na Nzambe molingami. Et l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Molingami, ozozanga kimia, ozotungisama, parce que bomoi na yo eza kotambwisama na bomoto. Oh non, namoni batielinga ba mitambo. Oh non, namoni mutu wana tielinga boy. Oh non, namoni mutu wana salinga boy. Oh non, okomi kozanga kimia. Oza lisusu na pongi ya kitoko te, parce que ozotambwisama na nzoto. Molingami, est-ce que Nzamba sosoli yo ke no mutu wana za munguna na yo? Est-ce que Nzamba sosoli yo ke mutu wana tielo mitambo? Est-ce que Nzamba sosoli yo to yo moko kaka? Car la Bible elobi, l'affection de la chair et de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, nyonso molimo na Nzamba za ko sosolisa biso, eza o ezali kokangisa biso na Nzambe. Eza o eza kotindika biso na Nzambe. Etango toza elongo na Nzambe, kimia na mutema. Molingami kimia. Parce que tango nga nazala na présence na Nzambe, tango nga nazali kotambo elongo na Nzambe, naza intouchable.
tangu nazali kotambola na nzela nzambe azali kotambwisa nga, naza na mapamboli nyonso, naza na esengo nyonso, naza na kimia nyonso. Yango wana Bible elobi mutu oyo aza kotambwisama na molimo, aza mutu oyo aza na kimia, aza na bomoi. Balingami, mpo na nini tosengeli Biblia eza koloba na biso kosam évangile ya nkolo Yesu esengeli kaka na molimo? Tozwa Galate chapitre 5 verset nango 17 elobi na biso nini? Galate 5 17 elobi, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Pona nini évangile ya nkolo Yesu eza koloba na biso tosengeli kotambwisama na molimo, tosengeli komema makambo nyonso na molimo? C'est parce que nzoto eza na bosenga oyo eza contraire na molimo. Balingami, désir ya chair oyo Bible ezali koloba awa eza ngo masumu nanu te. O kindumba, o moyibi, bunaboyi. Non, 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 non. Désir ya chair oyo Bible ezali koloba awa eza ndenge olingeli kaka. Ononga mikolo na lingi boyi, onga mikolo na moni boyi, onga mikolo na moni boyi. Wana nde désir ya chair. Bible elobi ndenge nzoto no eza komonela, ndenge po moto no eza comprendre, eza contraire. Soki yo omoni en tout cas mikolo penza moyen te, yeba ke non eza penza mikolo wana nde tout va bien pona yo. Oyo miso ezali komona, oyo matoi nazali koyoka, oyo mutema nezo kokanisa yango te. Bible elobi bosenga ya nzoto wana, ndenge nzoto ezosengela, ndenge nzoto ezomonela, ndenge nzoto ezoyebela, eza contraire. Ça veut dire bisika nzoto eza komona oui, nzamba za komona non. Bisika nzoto eza komona non, nzamba za komona oui. Bible elobi eza opposé. Soko eza na négatif, o eza na positif. Soko eza na positif, o eza na négatif. Eza opposé. Donc molingami, yango wana Biblia eza kosenga biso losambo ya nzambe, en tout cas kosambela nzambe na molimo kaka, na nzoto te. Parce que losambo nyonso ya nzoto esepelisaka nzambe te. Losambo nyonso ya nzoto esopozaka na losambo ya molimo. Baza ba opposa baoki koyoka na kamuke te. Tala tina balingami, Biblia eza kosenga yo nanga tokoka tokoka koyeba kosambela nzambe na molimo. Biblia eyebi lisusu na biso nini balingami? Na Colossiens chapitre nango 3 verset 1 à 4. Colossiens 3, 1 à 4, elobi nini? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Molingami, pona nini évangile ya nkolo Yesu eza kosenga biso tokoka kosambela na molimo? C'est parce que yonanga tosengeli koluka biloko ya likolo. Biloko ya likolo elingi koloba nini? Biloko ya likolo, biloko ya likolo eza biloko ya bonzambe.
Kobo sanate Bible zali koloba que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ma pamboli na biso eza na likolo. Tokangama, tolinga biloko na likolo. Biloko na likolo eza biloko nini? Alors, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18 eza ko expliquer biso biloko na likolo. 2 Corinthiens 4 18 eza ko expliquer biso biloko na likolo eza biloko nini? Pe biloko ya se eza biloko nini? 2 Corinthiens 4 18 Bible elobi na biso boye. Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Biloko ya likolo eza biloko invisible. Biloko ya se eza biloko visible. Évangile ya Satana eza komonisa biso ba biloko oyo eza visible. Évangile ya nkolo Yesu eza komonisa biso biloko oyo ezali invisible. Et apôtre Paul azali koloba awa, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Alors, balingami, les choses visibles, ezomonana na misu na biso ya bomoto, na matoi na biso ya bomoto, na makanisi na biso, na ba 5 sens na biso, biloko oyo ezali visible. Mais biloko oyo ezali invisible, eza komonana na misu ya mutema. Biloko oyo ezali invisible, esengeli nzambe asosolisa biso yango, esengeli nzambe akoka kososolisa biso yango. Donc, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire, loka molingami okoka kokanisa makambo oyo nzambe aza kososolisa yo. Molingami, na vie na yo okomi kozanga pongi, okomi kozanga appétit, okomi kokonda, okomi maladi pamba pamba. Nini ezali kopesa maladi? Nini eza kozangisa pongi? Nini eza kozangisa appétit? Eza makambo oyo yo moko kaka muto yebi. Angaye, 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 angaye. Na makambo oyo eza kokondisa yo, ezozangisa appétit, ezozangisa pongi, makambo wana ata likambo moko te nzamba asosolisa yo yango. Makambo nyonso kaka ndenge bato balobi, oh no yo mikolo yo na okutaki boye, oh no mikolo yo tomonaki boye, oh no eloko boye osimba te eza boye na boye. Ozomitungisa na makambo oyo misu ya bomoto eza komona. Apôtre Paul alobi, nous ne regardons pas aux choses visibles. Ça veut dire, makambo nyonso misu na ngeza komona. Etalinga te, na kondimango ata mukete, ata matoi na ngeza koyoka, na kondimango ata mukete. Balingami, tozwa bana na Israël, bazali kobima na Egypte, bazali kogenda mboka Kana. Obseka liboso mer rouge, liboso kufa sima kufa. Bakomi koganga, nzamba lobi na bango, bazoganga nini, bavanda kimia, eza bitumba nanga, basoda oyo bango bazomona, bakotika komona bango lisusu te. Molingami, les choses visibles, basoda bango oyo bazako ya koboma biso, les choses visibles, mayango oyo liboso ya biso liwa, mais les choses invisibles, na mai oyo nzela eza. Les choses invisibles, basoda oyo bokotika komona bango lisusu te. Molingami, elobeli ya nzambe ezalaka toujours invisible. Ça veut dire quoi? Soki nzambe azoloba, bomoto na biso oki ko comprendre te. Soki nzambe azoloba, bomoto na biso oki ko yoka te. Eza invisible.
Ça veut dire ba cinq sens na biso zomona eloko te. Mulili na mulili. Makanisi nanga mulili na mulili. Misu nanga mulili na mulili. Matoi nanga mulili na mulili. Ba sensation nyonso mulili, je ne comprends rien. Et c'est invisible. Mais na lisungi ya Nzambe eza visible. Yango bisika bantoma na nkolo na kati ya bwatu mupepe mbonge bakomi kolola tokufi nkolo alomuki apameli mupepe apameli ngonge nye molingami osengeli koluka koyekola elobeli ya molimo esengeli oluka koyekola elobeli ya molimo et message oyo koya tokomeke mpe koparle na to apprendre elobeli ya molimo langage spirituel to apprendre langage spirituel wana eza message oyo koya émission oyo koya tokopartage likambo wana balingami oyo nalingaki tomeke mpe kopartage na bino mpo na nini évangile ya nkolo Yesu eza insister sur les choses spirituelles. Pourquoi? Nzamba zako linga les vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Pourquoi? C'est parce que bomoto na biso etosaka Nzambe te pe eza na makoki ya kotosa Nzambe te. Baposa na biso, baposa ya makanisi na biso, baposa emoneli na biso eza contraire na oyo ya Nzambe. Molingami nkolo aza na besoin yo nanga toyekola komema makambu na molimo parce que makambu ya molimo bomoto na biso emonaka te. Makambu ya molimo kaka na lisungi ya Nzambe nde toko comprendre yango. Donc balingami zala lokola apôtre Paul, sala lokola apôtre Paul, boya komona oyo eza visible, kangama na oyo ezali invisible. Oyo eza visible eza oyo bomutu no eza ko comprendre. Oyo eza invisible eza oyo Nzamba sosolisaka kaka parce que bomutu eza dans l'impossibilité ya ko comprendre encore. Vraiment Nzambe apambola bino na lolenge bozalaki lisusu ebele kolanda biso na émission oyo. À la prochaine. Merci.